Et bandaki kaka samedi te. Makamone bandaki mwa kala. OK. Ba biezo te kama makamunyo surtout. Na kaka masolo kete mwana bazo ma concert ya fali fo ba kende concert ya fali ngabite ba biloko wana ezaka biloko moko ya bien te. Nebika ke mwana koma kena ba biloko wana penate. OK. Akokende penate mais sepela kana komba fali mama fali. Lera boye problème ya te. Likama munene. Total nanu na morgue kuna ya mama yemo. Leki maleki boko te kuna ko morgue mama yemo ponga yi na esi mangaite. Leki akoti kuna ko kota zo kota akuta na papa mwaki na farde. OK. Bakoti na yenzela abakota na yenzela moko. Ba mo tuna bite biso to ye poto vérifier po bato ba kufaki na martyr kuna to vérifier to yeba soki mwana na biso azali awa. Leki na ngai na nsi toza na epemeni ya comme toi lupango voilà mona eleki na oh bino bo luka bato azelanga na yebo e pona déposer liste bato oyo to tika awa na oyo bakufaki oyo biso to teki na bango na kuna na martyr pona na martyr to tika bango to awa tangi ba kombo moni makete oh le mabongie na Broling landu 175 oh mais mwana na biso to luka yeyo oyo bino bokomi na kombo wa yeyo tokota na kati koti na kati kuna babendi na tiroir na mwana moroga amoni mwana ye wana lika so mimbango place ngana fanda ki na mela mwa secret pona lembaki ya mwana tomoni ye kuna na kata morgue apese mission to lubaka aboyi emotion ça na ngai papa courage mwana na tali ngambe na nga ninga lali samba simenga mutema sai lo sambo Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma Isaac na Yakobo Olongi Saki Daniele Nalibula Bakosi Baye baluka yo na solo Baluka yo na komikitisa Omimonisa na bango Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés que nous sommes juste en train de morceler
vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Voilà, Bandeko Balandi Biso, on a passé bien encore une fois en beauté. Merci la confiance au Bopesa Kana Biso, c'est la Rabino Moussala à temps réel. Et merci na Ndenge, vous allez commis Tungisama pour la Bandeko Balabino, on va aussi perdre vie. Bongo Mukolo ya samedi le 29, il y a mois aussi octobre 2022, na Bongo. Après avoir Kobeta Bindou, artiste et Mboka na Biso Congo, Fali Poupa, Asalaki concert ya Monene Tomoni, juste na sima ya fête. Oyo bandeko bayaki ko accompagner la fête na sima ya fête. Eza na ba famille ebele o na ngonga bazali kolela. La famille ebele ba perdre o ya bango bana o ya bango bandeko ya bango ba papa. Raison pour laquelle avant ya kobanda émission nazali ko présenter ba sincère condoléances na ba famille nyonso bazali éprouvé na ngonga bazali kolanda biso enquête na biso to bandaki bongo na famille ya ndeko na biso Kelor Kabasele moko patika biso na concert et tokei na famille mususu et maintenant ici tozali ko se retrouver na kati ya libota ya ndeko na biso Broli Lema oyo bozomona na photo wana Broli Lema ye wana bomona na photo azali pe moko ya baye oyo batika ki fi na bango mokolo samedi le 29 octobre. Alors papa na epé bozomona toza déjà na papa na ye to mekape ko beta bisolo ndenge ni ezalaki papa na biso mbote pe ba condoléances na yo. Merci en tout cas papa ndenge kotala ngai na sepeli ndenge kotala ngai oyo nyonso tu yoza nango nani nayoka yo soko olobala ngai nini. Merci beaucoup papa. Mokili bomezali kotanda kolanda biso na etando ike oui ko se présenter kombo na yo nani yo na Broli bozali ndenge nini. Merci. Ngai kombo na ngai papa Lema Kinsompa Bernard. Broli ngali mwana oyo ngai ya misato ya mobali. Mwana oyo ya makila na ngai ya misato ya mobali. Mwana oyo ngai oyo nde nazolela na tango oyo pasi eza na ngai yango nazolela likambo mwana. Voilà papa, ozolela na pasi penza na banza ete bayeba kolanda biso bazali ko compatir na yo. To beta nano lisolo yango ya mokolo wana ndeko Broli samedi yango zalaki ndenge nini papa sa ayebaki que mwana na ye Broli azali ko kende stade de Martin na concert ya Fali papa mutatinda kiye ezalaki ndenge nini na mokolo wana ya samedi. Mon cher moi volume et ko boma biso. Pe mokolo ngo ya samedi wana moni lisolo ya makambo ya stade wana ebandaki kaka samedi te. Makambo wana ebandaki mwa kala. OK. Ba biezo tekama makambo nyonso tu. Nayoka kaka masolo kete mwana bazo ma concert ya Fali fo bakende concert ya Fali ngabite ba biloko wana ezaka biloko moko ya bien te nebika ke mwana koma ke na ba biloko wana pena te. OK. Akokende pena te mais sepelaka na komba Fali mama Fali. Samedi ngape na bimaka na mosala na bimi na zongi. Comme il y a foutu la randa qu'on a eu, la peine à randa qu'on a eu, dans les cas qui pas moi naté, dans les cas d'anda qu'on a fait dans randa qu'on comme on dit en apé, à qui n'a moi et bimbe à naï, qu'on fait dans naï bimbe naï. Samedi on paye les kinango, dimanche n'a peine à bimi na kinangai. Na mon a les kina bande qu'on va zo benga. Ote papa, brolinga banda bimaki samedi à kinaki makambuya, ya Fali à concert, azongite ndenge nini, o azongite. Tant tozaboye tozali côté ya Kalufungula po bisino bato mususu basaki mobulu bakangaki bango mais to komi ona ye to moni ete
Bobo zelanga wana na kalufungula na zo transport moto mbango tokuta na kalufungula na tone lukasusu na mama ye mona ba salle d'urgence même sous zoka iba ba zoka ki akomi na jiba ngo wana ti mama ye mo na salle d'urgence mwana monanité ti tokomi balero wana moni tokomi ba 13h30 mwana nga zambinga aza makambo zaki oya ye moko ti lera boye problème ya te likama munene totala nanu na morgue kuna ya mama yemo ishoninga leki maleki boko te kuna ko morgue mama yemo ponga yi na esi mangaite leki akoti kuna ko kota zo kota akutana papa mwaki na farde bakoti na yenzela abakota na nzela moko ba mo tuna bite biso to ye poto vérifier po batu bakufaki na martyr kuna to vérifier to yeba soki mwana na biso azali awa leki na ngai na nsi toza na epemeni awa comme to na lupango mona eleki na bino boluka bato azela ngai na yebo ye pona déposer liste bato oyo to ekotika awa na oyo bakufaki oyo biso to teki na bango na kuna na martyr na martyr to ekotika bango to awa tangi bakombo moni mnake te le mabongie na Broling landu 175 mais mwana na biso to luka yeyo oyo bokbino bokomi na kombo wa yeyo tokota na kati koti na kati kuna babendi na tiwana mwana moroga amoni mwana ye wana lika so mbango place ngana fanda kana mela mwa secret pona lembaki te yaya mwana tomoni ye kuna na kati ya morgue papa ese mission to lubaka aboye émotion ça la ngai papa courage papa si bato en tout cas bola ki sanga mwana te po pese no taka mama ki sanga ezanga fo musa peka mwa eloko bimisi mwa eloko ba eli ngai mwana na tali engambe na nga ninga lali zamba simenga mutema sai lo sambo zamba pesaki zambe azui mais condition nini mwana atangaka marié autosala prédote nikutu mwa mikolo marié ana bana tiki bana mibale na mwasi na zembe tanga kuna na INPP nini totali mwana babila biso foto zonga kuna na pire na pire bapesa mikanda nsi mikanda sona mikanda na sona mikanda paleki tozali ya bato bazolanda te bato bazolanda mokili mobimba likambo oyo esalami te kokosela motu te kokamata te ke ebemene utai nango na mboka yo yaka nango awa te fali asalaki boye na boye soki kamera na bino azomona akomona réquisition ya la police nansi kolakisa bango tokanga ngo foto bazomona deja baotanga ndenge ezala na bazotanga yango deja azotanga. Voilà, aux réquisitions, expert 031. Numéro 031. Yango toza nango awa. Voilà. Oyo la police apesaki biso kuna toke nango tina mama yemo po bapesa biso accès ya kotala mwana yango akomi awa. Veuillez libérer le corps du défunt Lema Bungiena gardé à la morgue centrale de Kinshasa sur réquisition numéro 031 Obakomi Awa 031 B22 2022 Yango Zali Awa de l'OPJ Kimpuni Mavambu Freddy. Voilà. Le 31 le 31 Awa po tokene ba démarche na yango le 31 yango yo signature ya oyo ya médecin général hôpital certificat de décès ba pesi biso kuna na mama yemo papa chango boya certificat de décès ba libérer biso na mama yemo yango yo oyo to pesi kuna oyo po ba cha mwana formol pona ko tika mwana te atemaka meme eza na leta tika mwana ndenge wana po soka lekisi tango akoko pula na pesi pe mwandambo ya mbongo po basengi oyo nyonso tout formol na ye fo ezwa neti 200 000 francs congolais naki na mwa ba démarche na salaki mbongo lekaki mwa mingi na ba démarche ko bimisa mbongo bimisa na tika neti 125 000 na bango ya kofuta kuna yango oyo bango bakomaki bien awa
oyo bango bakenda kozwa mwana awa bakomi on a réquisition d'espère numéro 27 oyo toza na 31 oyo bango bayaki oyo ya 027. Bon mais papa ndeti makambo siko ya koambome to mekampi ko kemale malembe to moni ozali ba mikana ezali ko pesa yo accès ya corps ya mwana on a kati ya morgue. Alors pour parler makambo ya koambome, est-ce que pour na koambome yonde obimisi ba moyen na ya koambome to l'état jusque là comme ezali corps ya l'état ndazali ko en charge ya koambome. Papa to vai na mboka oyo. Oui. Omoni hôpital ya mama yemo. Tambe ko tika bato. Namonaka mingi yo akati soki moto akufi na kati baka na obligation ya koambome moto. Mais oyo abengaka hôpital oyo morgue oyo abengaka comment babenga mingi morgue ya kimbuta. Ouais. Bakamataka bato batiaka bango kuna bima ndeti ba indigent. Mais même la police ndako tika bango bebi ke bauti makama martyr. Voilà. Nandimi te ke bango bazwa kaka ofele bambome mwana. Ngai comme na lukaki mwana namoni mwana kuna. Babi na ngana zonga la police. Na zonga na la police bapesi nga mikanda ti. Yana préféré que même l'état kotala makambo wango mais mwana azwa déjà bambome pour mwana abebake pour ko garder corps mwana. Nako ndima te ke mwana ngai na boti. To koma ko kima te bo bimde ya komi solo bo kima ye. Ekopesa nga pasi mingi na mutema. Nazo soke tana za bona so solo na yo tant que olukanga mobali na garder courage wanaka. Voilà, courage kara papa. Et alors l'état tango beaucoup tani na ya remettre makambo nyoso. L'état a rassuré yo nini pour na liwa ya mwana yo. Qu'est-ce que l'état t'a rassuré? Balobi na ngali kamongo côté. Babila likambo côté pire wana eza pire ali bango bakina ko sa intervention kuna. Oui. L'état mutu akoluka biso. L'état fa luka biso. Ba famille ba kweli makambo. Toketi na ba document o ezaki ezopesa preuve. Ezali likana ya bakufe kuna na martyr. Ngai na ko kamateli wa mwana ngati na ngana zangi mbongwe. Mwana ngana kamati na bimise te kuna te. Ngana luki mwana na ke mona na mama yemo. Bango ba bano tika mama yemo bango ba pesinga mikanda bango ba kena tika nzoto mwana na mama yemo po bazoki kuna na kati ya na stade ya martyr que nous avons trouvé le corps qui est venu de le stade de martyr ezali sans vie fotanga yango alia. Ouais, namoni bien que ba écriture ya ba docteur Mike wana mais namoni ils ko signifier wana. Bon, maintenant papa, ndenge ka tozali ko kene pas ezali pe mituna baibali banda ba ko mitungisa mingi, ba ko mitungisa mape mingi ba olanda biso. Et alors, depuis mukolobo découvert qui corps yande ko na biso Bronly Lema mukolo ya dimanche lelo tozali mukolo ya mardi. Est-ce que déjà contact et côté direct na artiste ou bien na staff na ya ou bien na ba organisateur ya concert wana stade de martyr pour na koyeba nini bango bazali ko banza te ami mo boye na tanto fanda kala matanga bat bayaka ami mo bisinga bite na numéro ya batu ya Fali ya o abengaka foki fondation Fali. Voilà. Oya landaki na tango landa télévision te na tante pour passer leki. Habité to landaki Fali ba kité ako compatir na bato ba kufeli ako luka aye ba mesure nini parce que bili wa ya mukolo eza pasi banda na sanduku tala place ko kunda tala nyoso tout to bombaki mbongo te poto sa po feti ba organiser na mbongo. Voilà. Après singa numéro moko wana boye ya fondation Fali. Na beka ko benga numéro sonaki moto ayambaki na expliquer pe na très bien yepe ayoki nga malamu abi na ngana tinda numéro na ngai na kombo na ngai na WhatsApp na alobi na tinda na WhatsApp te na tinda na SMS pana bango bo comme ngalinga ko sala mingi ba minute na ngena ko somba unité pour na SMS na tinda mais ezoko koleka penate. Voilà. Na benga qui est pour une deuxième fois en tout cas papa wana qui tu neza mabe. Na benga sur une deuxième fois na ebite mais papa wana ponga mobile nso ko ya mabengi papa. Ameka isuko ya mbanga lobi na ngai na koma adresse na ngai complet pour ndenga landi maloba na ngai. Et puis c'est pas 5 minutes na kité likamone za ndenge wana. Voilà, sur ce point on a dit que déjà mon collègue dimanche artiste américain un peu copié sa point de vue naé pour dire que non à cause ça l'effort il y a cause à l'ensemble et que compatible pour rendre hommage il y a ba voyage Warion naé ba qui peut accompagner donc ils a loko oyo toyebi qui cause ça là officiellement raison pour laquelle biso presse auto accompagné qui événement on a dès le début
makambo nyonso nde ezalaki na bapromotion nango na kosala différentes émissions ya koloba na bato ke oui, il y aura de la sécurité to accompagner qui est vraiment. Alors comme ezali likama to s'attendaki na yango te ekomi toza pe obligé pe ya ko accompagner artiste une manière pour lui ya ko lela bay oyo bayaki ko accompagner. Alors to loba sikoyo likambo ya ndeko na biso akei lobi atiki mwasi atiki na bana. Est-ce que c'est possible que tout ça na ndako ata kata ndako to lopango place ngai papa na ye na botela ka ye mwana botami awa to ko pusa na ndako mama azali kuna mama merci hein ou accompagner biso mama kokata te hein kokata te mama za na ndako na ye mwasi voilà mama za na ndako mama botiye na bandeko nyonso tu bayaki kovanda na biso matanga voilà mbote na biso mwasi broling yeyo meka fana malamu tout mon cher mwasi ya broling yeyo mama bana na ye mama bana ni bale azana mukumba mama zatika na mukumba OK mama oyo mwasi ya broling oyo mama boti broling yeyo voilà mama Eugénie Bungiena mama boti broling yeyo mama na biso mbote pe ba condoléances mbote papa tokolobiso ayo mingi te parce que na pasi na motema en tout cas Broly akufi Broly okomona ka lisusu te ezali perte moko ezali éternel na kati ya famille lelo nini oyo yozali koloba na circonstance oyo esali ke lelo mwana yo Broly azala su na bomo ite yo lobi nini papa na koloba nini na miniti oyo ngana pedre papa mwana ngazaki motu ya makasi pana mwana ngaza kosala ebele mpo na nga mama na ye pongo siko natikali maboko pamba boye papa natikali maboko pamba nyonso bana kosalela nga nani akosalela nga yango lisusu papa na miniti oyo bino moko botala ndenge natikali botala bomona nga na charge oyo bolinga tiki mwasi yeyo azali awa azaki na ndako na ye melelo bolinga aza sute bazongi awa na ndako na biso donc charge wana ezongi na ndako bino moko bomona papa. Alors lokola mama message ni okoki ko lancer na artiste Fally Ipupa azali kolanda ona kunda ni na kokoloba papa na minute oyo mwasi oyo aza na mokumba ezoluka mbongo bana bolingi batangaka ezoluka mbongo po tofutela bana Minerval nga moko mpe mama suzala kosunga nga mwana nga za kolesa nga bokundela nga mwana nga na honneur mwana nga kundama kitoko mpo nga epesa nga esengo papa na mwana nga kundama malamu Fally akundela nga mwana nga Fally akipe nga mama na ye na tata na ye na mwasi atiki na bana oyo bazotanga makambo na nga yango wana koloba papa. Voilà. Mesdames et messieurs, ezali na fana et pas maman Bokilo, to lobisa maman na biso ata mo liloba moko bien kaza na okumba. Kokate, voilà, c'est la femme ya papa Broly. Est-ce que mukolo mobana azali ko kende concert oyebaki ki azako kende concert ala kaki yo maman? Papa akendaki na yebi na pekisaki na kokolo bébé. Merci. 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 Voilà. Oh, maman boti mwasi ya mwasi Broly. Maman Bokilo na biso courage. Papa c'est na motema charge atikelinga boye ya lobaki na vie na ye bana na bakoki kokende pa bakoko te babokola bango ye moka kobokola bana alinga tikelinga charge boye asongiselinga bana nakokoka na nga te bepesa eloko mutu ya pwesunga bana bralingi ça fait mal. Bokilo na ngai mama boti mwasi na ngai Mama, oza moi likambo ya koloba parce que tout le monde lelo pasi ekoti na famille. Est-ce que vous avez un message mori ko lancer pour na circonstance comme li bino na matanga oyo? Ça passe pour ngai. Pokoko na ngai, bakoko na ngai tango nyoso baza kwa sirenga. Koko kokundama na honneur. Koko kobanga te kokundama na honneur. Siko pasi munene na sana honneur ya ngoyo. Oyo nelo ya komi na morgue onera yango oyo pasi sauki auti classe nazotumbula ye kombone ya bomwana mambroto oyo kanga mambroto uti classe omona talinga
atie boye alakisi nga shakusinga abite nga alingi oloba na yoka nauti classe mwana azotombola ye papa kotanga bana mpe kotanga papa eza pasi. Merci maman, merci. Cœur sensible, vous devez vous abstenir, ce n'est pas quelque chose à applaudir. Ezali vraiment les kamona passe. Mon cher, de côté mon abisso parce que tout comme il a tout déjà dans souka. Et papa, est-ce que ça vraiment pas si nanga mna auto na babituna na koki sous-souté. Et alors, boli akini na auto koto na maman, ezali perte moko éternel à kozunga kali sous-souté. Les décisions na yo ezali tout ça bateau. Fallait les artistes. Akende kosala concert pour bato bakufa te. Kende kosala concert pour bakufa te. Mais est arrivé. Circonstances sont comme tout ça on était là pe balé bato musu bakufa pe na balé. OK. Donc hôtel la musique est arrivé moi na nanga kufi. Bana bandeko pe bakufi. Mais c'était ça les humain. Humanisme bon moto na ye sala. Merci. Na ko obligé était bon moto na ye et sala. Que ba bongi saka mbongo afeti. Mbongo ebembe ba bongi saka ngote. Yanga na lukaki na mbome na mwana. Na sepeli mine boko tala biso. Pondé lobi ke bo sala ki promotion. Il y a concert. Oui. Mais concert bato bakufi bo luki pe biso. Oui. Le balanga suka na sepeli mingi. Ko bino bo sala ki promotion. Bo ko tala pe makambo. Na sepeli mingi. Nazongeli susu suka humanisme ayeba amana falite akozongi selanga mwana te ata pesi ngai 100 milliards ikosa ikunga broling ikosomba broling azonga te ayeba broling atiki mosa tiki bana broling mwana fakundama nantina kosuka wana. Continuez à vous abonner. Merci. À nous suivre. Tokomi na suka émission na biso ezalaki bongo papa yandeko na biso le défunt Broli Lema otika biso paix à son âme. Alors lelo tosuki awa et lobby déjà tongo tokomi camper susu kokita sur place pour na kokuta na ba famille mususu oyo batikali. Alors ba suggestion ba numéro de téléphone sur bengi biso bokozwa directement numéro ya papa oyo azali papa ya Broli Lema tozwa numéro na a koza vraiment na besoin ya ko soutenir ya ko encourager ya ko sala lolenge toyebi ndenge sala en Afrique. Appelez-nous, contactez-nous directement to passer bino numéro ya papa ya Broli et puis bokota na ya contact direct. Merci beaucoup papa. Merci. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet.